Encore. Pembe salo bien. Et boakanga. Hein? Et boakanga David. Sans Pembe non. Pour va bien commander Pembe. Nakoma, j'assume. David ngala bandi choko. Hein? Na bandi choko na ba 2018. Ngala vena kutena mutalingi nga. Ngala moni que ça va to lingani. Yo za danger ba tia yo ndeni po ba ya pa na pe relation vanda stable. Bonjour banane. Quelle question posée nga? Hein? Quelle question posée nga de répondre? Des questions à boire. Comment tu la mibala batuté, na boto la mibala nani? Hein? Yo lo ba vérité, combo mutu moko nga la boto la mobali Des na. batines de combo de la masoaba. Ah ouais, fait batinda combo. Te balobi ezande ka de cop na yo. Ya boto la kamibali ya bat. Non, je veux pas ce genre de choses. Otika? C'est pas question rotika nga. Et puis le soleil qui madri yango na ba ki na ba filiada. Nazo réseau yinda ka kuno mona filiada lingi mobala ya madri. Hein? Nazo yo ka ngo bongo nazo yo ka. Nangolo. Ouais, mona filiada lingi mobala madri. Ndi nazo yo ka yo ka. Yo pa nezo sama te. Tina ka na filiada te. Ko ngo zo kamusa batu. Donc ngande naza boye, naza na filiada. Mais moi c'est na ngai biete. Ta niveau au padrio donc yo ta padrio na ta padrio ya mwana moko aza da ba 20 quelque mais mère ayebi été ah en tout cas mboko yo mère pe azana filiadu na ye moko boya aza déjà ba 30 quelque wa mais nga na yebi été lika munene botal na mona ka mangamba batute na kipaka mangamba batute na yebi mahambu na bango te. On a raison, on a la santé bien, on a la bien. Oui. Papa, yo vivre là, yo vivre. Ça coûte trop cher, hein? Ah, faut avoir du pognon. Dans ce bateau talo boy. Bon pembe ko somba na ngamoko. Tala shungu kutu angolaise. To yebi ke balinga, to yebi angolaise za ka mundo linga mamba côté. Mais comment pendo l'équipe boy? Mosa. Pour favor, mana, pour favor. Você usa que crème, na lobi bien. Pour Portugal, on a pu, na lobi bien. Donc ça ebi que oyo pena, mobala pire serre nanga. Mais le roi banzali zali, a ke kaka. Mon donc ça ebi pena que o mobala pure serre nanga. Et mobala pena pure serre nanga. Peut-être va fandi sanga pena nda kunae. Mais le roi banzali za, a ke kaka. Atali relation, ta sacrifier relation. Ya tali ngende basali voilà ndé basali la rayewa na mibali batanta mibali so sentir faiblesse mo boza wana otante na ya to sali ke mo sinae ben oui dans l'ensemble bala yo zolo bokakito ben oui nakano ba fi bondi maté mais ba mibali ba oloba je te jure que ba fi bondi maté mais ba mibali ba oloba nakano ben oui na kitoko ben oui obeta pe mibali mitema la laissé au sac ma bête trop na loana. Journée ma bé. Vous savez mon ma bête ma casse. Na sevi. Yi mo yebi. Na yebi ta. Ma bête ça na moko. Ne sini. Ça ma bête ma casse. Na zo yebate. Ata mo konal. Ko za sona ba camarade te point. David ngala fia ngala za mabe. Ngana za mabende na vandi boy longola ki masa bizongo se pena noko ngani na zabwe na za mosi mobala ko lingate wa bata baba nazo tuna bande batabala ba otana ba commentaire est-ce que na za mabe so ba monyo est-ce que na za mosi pena ndeso na nde na zabwe mobala ko lingangate mais ou soit ba sangani bango 4 na tongo dimanche ba sokolité ouais mais ba luka ndenge nini ba planifier soirée dès ba fia bongo Alexis. Yo peux le faire na oui. Hein? Oui. Ya ko le kande na fino na sokolté na tongo na ke lukande ni ya ko planifier zala na ba téléphone. Do bala mi bali ba benga ba mona skama la ser mwa zo bengo mami Madria. Nzo ka pasha na yo. Asala ke mambo. Nzo bo viangulaka. Hein? Bo viangulaka. Wani. Oseka bien bata ba na oseka. Alexis ndeza ka Sony. À moi on a souté pour au sala ba te belé ma bé trop na mboka o et surtout bana basi et surtout pe bana mibali pe bana bi to bana ba na saba on olia ba mibali belé mbongo hein osiki oh
Mupende comme pembe likolo pembe misapi propre boy. Et ça option, et soit. Et bah c'est là un peu quelque chose. Oui. Et bah ça. C'est vrai que la canapé là qui monde là qui waouh. Là qui très propre là qui kitoko mais pembe pe et boire nga ça nga kitoko soit. Et bah ça fait quelque chose. Et puis on tigate. Kolibi ba âge kei pour nga na tika âge na lufuté na ya nango dans quelques mois là où ça 34 ans. Vous comprenez? Dans quelques mois tu tombes en février l'année prochaine OK na 34 ans. Naza mukolo makasi David. Na kolisi. Naza na février na OK na 34 ans. Bon il a 38 ans. Le 2 février 1990. Écoute, si ya bachoko na tiaka na so mafuta esila kipaka muto okena ete. Ata bala misala ya nini okena ye. Ata nini bwa okena ye. Wana la lexieuse. Oui. Soka na mbongo soma mafuta te. Soki mafuta choko nande na tiaka bonne na lingango. So mafuta esila elo mutamela drogue. Elo mutamela drogue. Soki sili do ngana okipeti wana ba pesa témoignage na pa muto olinganga. Na bana misala na banani toleka nga sifika na zwa nga sifika na zwa pona ke soit mafuta na vandisa pembe oyebi na vandisa pembe na ofanta pembe produit te biso niveau ba tshoko to mona ngo lelo ya su ya produit te hein oh ngana ko tia movati te novati diproson nini ko zwa te ye wana esimba te mafuta naturel bachilo concentré moko ya cher pas nanga et pas papa te pas maman te pas nanga na ke pas nanga mobali ndako libala précision kana maswa ba David azake pas nanga nazake pas nanga ozaka pas na yo ouais pas na yo bien mais trop bien yo mutazo refléter boye penza na zala bien mutazo na bakoko za tazo mula ke mutazo lia zo mila mazo refléter image moya ozala bien te nga au moni bonazo refléter un temps mambo to kitoko Amasola balabala nebisao David Wembe ngilexi trop nebisao atoza na balabala mozaka lix on a rien mais quand on sort on ja on a lix to nini te David mbali papa moluki maman moluki biso so to bimika boye eza structure en fait au moni ko za propre esenga to bota manalix to baboti baza na bozwito ndeni eza dada makila o papa biso ndo lo bape ya sonam mokobo ya ndenga mokobo c'est-à-dire propreté na bisayo taka papa biso drana la lela lingate moi soniki lai sous-vêtement ne konika te chemise konika te maillot de corps konika te donc à mon local n'était télaté azaïra proprement mon pauvre père wana na esotika na mona yango na zwa na linga bina ozasa na supporta salité te na ndeko ni yo mondo misala na milinga mena biso muta fan na nga koleka nga moko zata na fanatique na nga moko vedi na milinga mais comme pas possible donc sur la fin du bon nazo mitala ba photo ba vidéo na bi waouh et Dieu créa la femme. Ben oui. Ben oui, son ami le bébé dans le bébé. Bilo boza na kufa, le bilo aigle. Boza la quoi elle fille azalaki. Aza kano. Belle de figure, belle de taille, moutou bien, tête bien faite. Ben oui. Ben oui na kano. Na kano. Ba fille bondi matin mais ba mbali ba oloba. Je te jure. Que ba fille bondi matin mais ba mbali ba oloba na kano. Ben oui na kitoko. Ben oui. Nzambe la ra. Yo c'est qui ton gars. Boba vena mona la lycée de mutela bebeti. Ka mo za ba retomber mission oyo mo bega rai. Et puis yo mo yebi. Yo yebi de. Non te. Na fa ina ngana oso na yo question ka ke yelinga la lycée bebeti ape ba mite. David Soli tembe. Et to bima ayo zala ka sima ni to ensemble te na katsa makadam. Ala za ba jara ba finali kwa moto ba noko ba bimisa mutu. Na ebisi yo na ba en guise de cause.
Je sais. Nami yebi. Émission quand on est au sala pour mon no ba fi ba ndima te ba fi ba za ba ntima mwa zuwa mwa nini kwa ndima yo moni surtout ça ba congolaise to rampe amabi angolaise nena bimi boso tambuli ba eso mosa tache linda oza kitoko lati kitoko ba tuno au voyageaka ozalaka awa wala muninga lo mwasi ape bien aso tuno papa kula mafuta nini omona mais so na communauté na biso ba congolais sia ami mona ka yitoro te bandi olukela yo bandi olukelo nzoto ndeka mtezala hitoro melongi aka hitoro te muso abita aka elongi nde aka aka bien te muso aye pona choko se ba longoli choko aza bien te mais choko bazo teka ngo et puis ça coûte cher hein choko pocha choko za na ba couleur neti boye ça demande il faut avoir des tu vois parce que dans la routine à tongo dans la routine à butu na moi boye na parole question choko ko yana ngo wana patinyoso ba baroya sikoyo na tuna question choko zana yo pona choko za bana basi baroya koloba kaka kitoko te bolukelo ba kabole babi na même thématique babi elongi ko za bien mais nzote ko za bien za elongi kitoko te wala ba basi na yoki na ngade mona na communauté ba bala de to fa na biso parti nini o yo moko milo ba kapenda te nga parti na nga wana basuba loba elongi basuba loba pembe basuba loba alokolo alolino maneti efanda na Givenchy efanda wala ndia mabete siko o yo mo la Alexis azaka ngebunge dana detail yonga te lubaka parti moko te parti moko so na lobi parti moko généralement je suis trop belle parti moko te siko so na ndo lobi parti moko c'est une exception à parti moko bona masoa balabala bato ba parti moko oyo mo oyo bakake oui raté de longues jambes chargées et puis dorées yanga ya mingi eta doré quoi veut dire couleur à olo de longues jambes chargées bombées et puis dorées voilà makolo penda mupende likolo ça change pas donc ya yo fana na mipende so na yene longue lèvres pulpeuse oui bi lèvres pulpeuse ya yo fana na mipende mimi so ba tali mipende na Alexis yo mo sukisa nga yeba la te mona mama sa bota normal parce que na comprendre so la tikelo amukuse ba noko bazawana na yeba ngozu na zandu ba yembelanga ntembo ate bombi elongi lokolo no pamba eza na valeur ya parke o ya virunga nga bime wow wana ba 17-16 ans au fur et à mesure no kola la moi que na dégager likolo na mupende boy mais dégâts be yango yo voilà ndeba ba mona oui lokolo la Alexis yango moleza wa mabeza wana mabeza te mabeza nande mabete mabeza mabepeneza ya makasi les na masola bala to fa na biso to contempler nature wa to contempler nature to mona mai to mona en tout cas ça va bata bala basali constamment comme si basia mikolo yo bokomi trop faible devant mibali basia mikolo yo bokomi komi lingisa bino moko donc moi c'est so yogeka ke mobali wana kabaka mobali wana soki ndenge nini mikolo yo ye mutu azosomba champagne ba mowete te champagne mwasi yo moko okomi komisala ke mobali wana linga yo bosango no poani beau na bien beau moi d'ailleurs je fais pas ce genre de choses na sala mamba bongo te ngala vandi mutu mwa bimi kuna yende mikolo balenga la banjob na mona batu ko benga kotisanga wana ngasala mamba bongo te ngala momi na veut dire na mwasi na ba qualité mobali faut sepela nanga a sepela nanga linginga na tel pe que ça va to sali chemin nga ko za te ke mutu mwa bimi azo sala bazo zongsa boye oleye aye pa nanga ngala banjo komela bonjour ça va c'est la luxueuse boye bodo yo komi ko ya ko draguer mutu po oyoki kazo sala bazo zongsa boye non ata banzala ngo ata yo moko basi so bo sala ngo eza po bozana nzala moi so moni mobile moi bininga oyebi ete oyoki biso na yale yo moko mi ko draguer ye bozana nzala moi c'est nzala en général na lobi nzala pourquoi banzala eza na bandenge belé nzala ya matériel nzala ya matériel bref lelo ba fi tokomi
pour ne pas le banga naza parfait twende ni naza na ba principe na nganga na ba discipline na ba principe ya vie. Il y a beaucoup de choses, oui. Non mais la pena. Il y a beaucoup de choses na ça la raté pas pour naza na bozu na bonga to ndenge ni non naza nga peu de fois. Mais principe na ngana ba discipline permettra te na sala ma mususu. Lelo mo qu'il est commis pour moni lixies na bois qui veste oyo boy. Moni na bois qui veste Nadine Lokani depuis Paris. Gros bisous à toi. Master ram tatindile nga veste oyo. Moni na bois qui veste boy. Moi chaussures à Zara. Moi jupe nanga boy. Maman Céline depuis Paris. Gros bisous à toi maman Tinda la moi sac nanga. Na bendi suki boy. On doit comprendre te. Peut-être que na bimise mbongo te pour la sombango. Em suba kabelenga. Hein? Peut-être après na lobby bien la PC exemple. Pour jupe nanga maman nanga mtatindele nga na France. Moi ça noko nanga veste nanga copine nanga mtatindele nga na France. Chaussures nanga Zara na somba kiango. Na babloko yuta peka libanda sac nanga eza biso na koloba sac nanga voilà. Mais mutu mususu aoyeba te ndenge ni na sali pona zala boy. Ozomona aoyeba te ndenge na sali pona zala boy. Pona yende nga mona ki kaka fi wana kinebe ngapel fona za nango. Likambo iPhone oyo. Likambo kobeta moto mo Dubai mo nini likambo na kabelo. Ezo sali ta biso ba fi n'importe quoi. Omona et c'est ça biso ba fi n'importe quoi, fi azo kende bazo ko saba partout, bazo kende ko mutu mutu ayebi ke oyo pena mobala pire sœur nanga. Mais le roi banzali ezali akekaka. Mutu mutu ayebi pena ke o mobala pure sœur nanga. Et mobala pena pure sœur nanga. Peut-être pas fandi sanga pena ndaku nae. Mais le roi banzali eza akekaka. Atali relation, ta sacrifier relation. Ya tali ngende basali voilà ndé basali la raye wana mibali batanta mibali so sentir faiblesse mo boza wana otante na ya to sali ke mo sinae yango wana banzala so ça ke muto yebi pena ke ombala sœur na nga penza mo bala grande sœur ya pire sœur mais le roi banzala ezali akei pour la banzala donc nzalango o ezaka ya les mots propres nzalate nzaleza ya fufute ya lipate ya envier olingi vie complexe d'abord après envier olingi po moni muninga za bongo yo lingi ka kozala bongo allez ça ils sont n'importe quoi muninga peut-être ngana na mutasela nga pona zala boy yosko yo azana mpete donc ça koza na Jérémie za na Georges za na Francis za na Paul za na Jean-Paul ozomona et que ça ils sont n'importe quoi qui peut péter que o mobala bato kingandi tokleka oya nani toleka ata pire sœur ata grande sœur ata ya mutu no pinza mutu nao et conseil peut te ça déjà na ba pire petite les amis toxiques de na kata bango tongo après na petite sœur eza que na koko pe sa conseil à prendre à laisser. Moi déjà à la base na kola na lia mbonga minerval emso na mbonga minerval pona kota gambela na ke sombe lamba na lia mbonga minerval pona kota gambela na ke sombe lamba wana na okola bongo na salango lelo na koli na yebi ke so na $100 il faut na tala na $100 on a besoin nini $100 ma foute ici là qui donc et cause on a $80 peut-être na créer ma foute na créer blog na télévision wana $20 faut nebageza na maboko peut-être na on a besoin crédit na organiser omoni na yebi question na tali boy mi ko bilambe kiminga do na zui na yebi ke fona somba boy excusez complexe ya mabe so longi complexe na vie je te dis ko longi nyonso po comme mona muninga asopi diamant bandali koloti na se otalo le bien c'est bon c'est bon non luka langa tena banda luka ko sala nanga pena sopango banda likoloti na seto na leka eto na sani c'est déjà longi complexe au titre discipline na principe et na mambo belo sango te ngani na ba pesanga ba identité ba yebi nga na ndenge moko bo mais so ba to ba prochanga ba comprendre baloba na kutu boepo na yo baloba na kutu boepo na yo baloba na kutu boepo na yo bata baba ba yeba mama baloba pona yo yekutu taka niveau muto yelo bapa muto dragenga yekutu sia bachoko na tiaka na so mafuta sila kipaka muto okena ete ata bala misala ya nini okena ye ata nini bwa okena ye wana la lexieuse oui soka na mbongo soma mafuta te soki mafuta na ndina tiaka bonne na lingango so mafuta sila elo mutamela drogue elo mutamela drogue
Eh, soki sili do nga na okipeti wana ba pesa témoignage na pa muto olinganga. Na bana misala, na banani toleka nga sifika na zwa. Eh, nga sifika na zwa pona ke soit mafuta. Muto oyebi siko muto approcher azo comprendre que atambo wa mafuta, banda bo bandi na osenga ya ngote. Ah, mais baloba na ngabo, les gens parlent, ba message na ko loba. Ozomona nga naza parfaite naza pe na ba erreur naza pe na ba défaut nanga na kumisaka principe na discipline na instaura na vie nanga na instaura ba discipline na ebisio awa awa la ebisa yo na étudiera pour la tsali kambo na étudiera pour la tsali kambo battre la dignité awa eza battre la dignité je te jure hein. Ben oui mamanko comme on battre la dignité on battre la dignité ma race wana bata baba ba yebite bon balobaka makambo ba yebite so bato ba approcher ngande ba comprendre oni nazali donc comme si ndengo zoloba mingi bato nde balobaka pona yo bakosaka na bango non eza mamsu baloba ya solo mamsutu bakoloba eza ya solo nyoso te bakokosa mais mamsu eza ya solo te makambo ndo bato balobaka pona yo loba David loba yo yeba makambo oyebisa ngai nga balabala mingi nakoma mwa rare na balabala yo sikoza trop balabala yo yebi makambo yango yo yako yebisa nga na biso te oyebisa ngo pe nga na émission otala bazo babalo baboye nga pe na biso ke te za bongo te za ki boye oyo te za ki boye to za ki boye pinza mambo ezani Alexis Zokenda Benazali wapi naza jeune vie seulement na instaura ba discipline na vie nanga par rapport ya passé nakutena mambo ebele na balabala tu vois na balabala nakutena mambo ebele je peux pas dire que bato wana bataki mabe nga pena na part na nga ya mabe nazala mabe nazala ba entourage na ngai nazala je passer na beaucoup ya makambo ya vie na nga oyo écoute elinga okute nga pe même vie na ngai omona nga pe tatande to vandi beto sola to mona na pété ozo comprendre ya mambo lekeli comme la point mo boye donc baye mokili donc ozo mona nyoso mabe na lekisa ba moment mo boye ya bongo. Après, il fallait se réinitialiser. Il fallait mizongisa, na raisonner, il faut na sa vie. N'instaura si quoi discipline, na instaura donc na zali na ba discipline mais na bakisango. Donc na mi benda penda yeba na chimene mengi. Ba tout asila tandenga koma mais David na kute na yo ozo comprendre que makambo eza. Na mizongisa penda lo koba kota na kati ndaku quoi. Maswa baba la kutena Alexis alobi ngamo pe na moninga za internet to répondre des questions na ngati naza Angola na avril naza quitté na Kinshasa parce que papa langa kufaki na kende kokunda papa langa na Kinshasa voyage na saki ya suka ya ngwana na yeko zonga naza kipa na nga na ndaku na nga naza kipa na nga donc nakosa 2 semaines na moni balabala pété soki na bimbi pona na likambo ko sala soki na sisi na zongi na kenda na ba porte banda kwa batute bato ba yakana ba porte ndaku na ngati donc voilà wana ndaku na yo ben oui bon la wapi j'ai chez moi précision vous a été moi partout non nazaka ndaku na nga na ke pa na nga et moi précision après bata non bata bala nazaka pa na nga je suis chez moi pai mai et pas na nga et pas papa te pas maman te pas na nga na ke pa na nga mobali ndako libala précision kana maswa baba David nazaki pa nanga nazaki pa nanga ozaka pa na yo ouais pas na yo bien mais trop bien yo mutazo refléter boye penza nazala bien mutazo na bakoko za tazo mula ke mutazo lia zo mila mazo refléter image moya ozala bien te ngaya ko moni bo nazo refléter un temps mambu to kitoko bato baza pa na bango te okolo ba na bango ni na sens ka inozo bo yo zaka pa na yo un temps so ba o bazaka pa na bango te baluka bazala na moi un pas na bango ko sala bien monde to kola la baki jeune fille bonde to koli ba âge ke po nga na tika âge na lufuté na ya nango dans quelques mois là où ça 34 ans vous comprendre donc quelques mois tu to na février année prochaine OK na 34 ans naza mukolo makasi David na kolisi na février na OK na 34 ans bon il a 38 ans le 2 février 1990 na Angola na ke bimisa bileti ba katinga âge ba longolinga 2 ans
bakomisanga ana na 31 ah batianga na botama 1992 ngana normalement la botami le 2 février 1990 naza na 33 ans donc quelques mois là ça 34 ans donc na koli makasi tout début nous bozalaka na ba 25 ans ngam kolo boy ngam kolo be mwana mama biso ngana mukoma kasi na okela yo mindi moza mukolo ngana mukolo ngana bébé te nga sala mama mikolo na yo mikata age na ndeni na ye na ngola bakati nga age balongoli nga 2 ans na okesa bilie to te ko tete 1990 te 1992 siko so na ok renouveler ngo na koka mo na bossé na 1990 naza na 33 ans quel dans février année prochaine na ko aussi 34 ans naza mukoma kasi naza mukolo Glen akoli Glen osa 11 ans na ki Kinshasa na février na kuti mwana osuki ana lipeka plutôt la late et talon na comprend que je pas droit à l'erreur pona zonga na question ça que bato bazé pas na bango te wana boluka bozala na un pas na bino moko bo c'est très important et ko diminuer bino au sala ba bêtise moi so encadrer blom so ba ki héros David fona zonga sans encadrement conseil za baluka kozala moi pas na bango wana baluka kozala moi pa na bango wana souvent na masola la makam tena ko yana ngama malembe bon eza nini bataba bala bebeke oui na kuta na yo bebeke yo za influences na mboka oyo par rapport donc bana basi oyo souvent vi na bango ezozalaka na boîte souvent vi na bango ezalaka na show souvent basangana bango 4 banda tongo na donc na dimanche na tongo na basukoli te basangani bango nyonso baketambola babeta lisolo ya show ndenge lekaki lobi uso basangani bango 4 na tongo dimanche na basukoli te mais baluka ndenge nini ba planifier soirée desi ba fia bongo Alexis yo bele kana fia na oui oui ya koleka nde na vino na sokoli te na tongo na ke luka ndeni ya planifier zala na ba téléphone maman ça va toza on s'ennuyer to beta tourna pourquoi to kota boy oui et comme bien na moment mo boy na ko beta 3 jours successifs na dans la boîte tu vois samedi na zayi wana dimanche na za wana écoute li pe lundi mo boy activité mo boy za wana na keli susu ateki face trop face zayi trop libanda ndinga mabete mutu na mutu ana ndenge na ye ya komonela makambo mutu na mutu azana ndenge komene vie na ye par contre nga na ndena lobaka na mizongi c'est na saki retirada ana na mikotisi na comprendre que oyo lisute ezate ke ça masubongo te na mutu et comme la remo na kaposa na yoka bibi na bafle pene ya munene na ba minda bleu ya rouge na ko la mukana bi ke oui lelo na beta na tour na boîte mais pas ndenge za qui presque chaque week-end naza na boîte aujourd'hui na changer moi le lenge yango wana mon ta na vie na ye moi j'espère bien que ndenge nga peut-être na comprendre na nga na vanda mutu mususu pas aux conscience lobby ako tika pe ba mususu c'est très important eza avantage ya ko zalaka souvent na ba boîte de simona moi si on se tout le temps boîte donc ça na boîte nous à l'aise bon robetelo maboko genre yozo mona ngo ke ba osala yozo mona ke zo ke bien mais genre ara bato ba ngwana o mona na boy ernia surtout ernia c'est baisaka après baisaka et ça la rapena moi bien té à l'époque non yeba na otambola boy moto moi telemisa voiture abi fio asa wapi yozo akala ngolawa nazaka na ngola mais oui bante boy mona na te boy ndeni omona mutu so abengi ngai ebisinga nana kina mutu mo abeti liso na yo mais solo na nenga bien boy ko esi mutu anga bite na ibe mutu matalana beti matalana na bi matalana beti le ezala debe la mutu matalana OK zongi melelo na sala tu ba mamsuna lavango quoi comprendre qu'il faut omikotisa o lisute via âge moni via âge via ba responsabilité. Tu te dis que oui, lisute. Mon. Balobi soni. Na loba makambo baloba pona. Yo lobi baloba makambo ya biku yambanga batuni ba yebi so makambo yo fo yebi. Na zoni ngana bomba. Na bomba te. Ni sinini. Bada baba la lise za linga kana lo. Meneti nini? La lise osali mabe trop na lwana.
journée mabe ozamona mabe makasi na seni yimo yebi na yebi ta mabe osala na mboko neti nini sala mabe makasi nazoyeba te ata moko nano ozala so na bacamarade te poani en fait bacamarade nanga bazala malamu bazali tellement bana malamu ke nga nazalaka mabe na banda nasalasala bao mabe ebele nakomonaki nakokontinue kosala mabe na bafia bato te yango na mibenda wana réponse opesi bata babala oui bango bazala tellement bien très exceptionnel bana malamu basalanga babolamu ebele nga nazongisela bango mabe nazongisa oza boye oza mwana mabe donc pour d'autres nazala na bacamarade soute poani yango nalobi bacamarade na bazalaka malamu oyo nyonso oyo oyebi nga na bango wana bana malamu bazala malamu oyo nyonso oyebi nga na bango tozalaka lisu te Laetitia Kapinga, fille atonda partout. Je te fais de gros bisous, maman. Hein? Oui. Laetitia Kapinga. Fille atonda partout. Atonda partout. Laetitia Kapinga. Fille atonda partout. Nazana ba Corinne Kabedi atonda plus que kotonda depuis Kinshasa. Nana ba Nadi Lokani na ba France, nazana ba te belé lelo nazana bango. Oyo so ngo beta bela libako bakeno tant on comprendre que ba soli pembe o mizongisi. D'après la lisole on a dans ba camarade pour nini ba masananga bazalaka tellement bien bazalaka tellement bato malamu engala za kimbuma mabe na kati ya bato malamu yango wana na mibenda pona moneka na osaba ba mabebele na sala ba mabebele na moneka na continuer kosala mabe zo sa kitoko te fona mibenda yango na mibenda pona tika bango ba avancer na ba vie na bango o mibenda ndenge nini na mibenda ndenge nini jusqu'à que tout cas tes relations on s'appelle plus on se voit plus on se dit plus rien voilà ndenge kenda bongo boyebi et ça va vele qui déjà 3 ans passés mais bala comme si ba yebi que Alexis ndeza ka Sony à moi na souté pour au sala ba te belé ma be trop na mboka o surtout bana basi et surtout pe bana mibali pe bana bi to bana na bana na saba on olia bana mibali belé mbongo hein aussi oh Jésus non même d'aller bonbon de même na liambo c'est si ba personne nous avons la relation amoureuse si c'est bon on n'a pas eu de relation amoureuse non liambo on dit donc au liambo ba solo il y a des gens autres dans la relation amoureuse parce que moi c'est mobile faut sombela mafuta faut la tsanga faut sombela kabelo faut sombela oza mobile nanga toza na relation bolingo oza mobile nanga yo zo kipenga mais o ezaka na china nga mutu moko mbongo te na yonde na mboko ya mwana bo respecter ngako ba bata bala bo respecter ngako yo china te non ba mibale yango be banani oyo mo yebi bata bala pe ba yebi ba mibale yango be banani otanga kombo otanga no kombo te mais ba ifeka oyo sala moko tozaka na relation mwasi na mobali peut-être oyeba na mili toza na relation mwasi na mobali normal mutu asokipe nanga ape mutu boyo loba na china bombonga na yebi na bango te nga na CV milai te na mboka ho mutu moko nene peut-être tokozala na relation amoureuse après les autres nga na china na mutu mbongo te mpona zala na ba relation kilikili te wana ka ba mbali bona ka ba basi mama basi ba lebi bala Alexis ya kala ouais azaka ndeni Alexis akala azaka trop muta ba sentiment mutu so ebisi yo na sepela na yo na talaka yo na linkaka yo na sepela na yo du coup non yebso passe-moi ton numéro to pesa ni ba numéro to komozala oyo yebi ndaku nanga okomozala pe pembe nanga tozolia tozomela nazoyebiso nazoyebiso peut-être moi ndambo makambu nangai nazaka bongo na yambaka mutu nyonso tu camarade na oyeba nanga te camarade aza camarade na koloba 1 ou 9 na bomba nga peut-être na oya na omona camarade ndeko na ngai nazomona ndeko na ngai na masola famille nango namona kezo sanga pasi so na craquer na etala mama pe na mamboza na sepe nango te mama zo kotela mutu boye mama zo ngsa boye na zoloba na donc nazaki na facilité ko approcher tout le monde oyo aborder nga na zuyo na adopter yo na zala yo na zalaka na yo nazalaka na yo mutabiyamba yamba mutabia ya uzala na batu trop gentil et tout
Et voilà, les gentillesse ezali parce que ça change pas. Ezali au moins dans ADN nanga, ezali kati ya makila nanga, gentillesse ezali. Mais na changer comportement nanga. Les gens batebele baza victime ya passé ya makambo ebele. Muto ze so mana na lingo za la filiale na. Mais je trouve pas na mona ndenge nini te. Parce que aux apembe nanga to bando zala to kende après lobby. Oyo bimsana na makambo ngambo na ze étonné na oyeba te kenga na sala makambo bongo. Osimbi point moko boy wana. Ah oui. La filiada. Malembe. Au toucher point. Les solo il y a ba filiada. Na ba fili. Na kati Angola o. Yebo zaka na bongo? Non, na ça bango ti. Je sais qu'il y a ba ya. Ba Madrid te. Bon. Si. Hein? Si. Na ça na petite sœur moko benga Madrid ya mami mais na kokaka lisusu te ko benda bena mutu pembe nanga et puis le soleil qui Madrid yango na ba ki na ba filiada nazo rezo yindaka kuno mona filiada lingi mobala ya Madrid ah nazo yoka ngo bongo nazo yoka ka nangolo ouais mona filiada lingi mobala Madrid ndi nazo yoka ka yo pa nezo sama te te na kada na filiada te na filiada te olinga bongo te point kolinga bongo te c'est trop dur mais na korangote en fait na korangote ngola balobi na minute oyo soki kaka yo ndongo za boye soko za na jeune moko be soka benga ko kaka Madrid ya seke yo na ye c'est wana c'est wana pasha na yo oyebi pasha da buchu na yo en fait comme abongo tikoloba yo pour zo ngana point oh tikoloba likom nene boy donc bana mibali babengaka ba omona kangama na ser mwa zo bengo mami Madrid nzoka pasha na yo asala ke mambo nzo boviangulaka boviangulaka wani oseka bien bata ba na oseka bon memboko makambo angola bayate barata dona bana mibali ngana yo kinde bana basi bazolinga mibali ya ba Madrid ya na bango te babi comme tu ça boy likamu nene boye pe eloko ngo zo kamusa bato donc ngande naza boye naza na filiada mais moi sina ngai biete ta niveau au padrio donc yo ta padrio naza padrio ya mwana moko aza daida ba 20 quelque mais mère ayebi ete en tout cas mboko yo mère pe azana filiadu na ye moko boye aza déjà ba 30 quelque wow mais ngana yebi ete likamu nene botala niveau vice versa bosabo confusion totale ngazala na barote ngala ni filiadu bobenga ni filiadu na filiada nakoka nanga te ndea mabete nakoka te nakoka ngote somo likamu somo likamu nene osomo sana ngo kala mingi te te nakoka te na yebaka l'époque nazwaka mwana mwa filiade azalaki bébé bébé moko métis boye nando olinge mingi ya mwasi wana bébé mpenza ti azokola nasalaka oyo nakosala epa na ye miliki mafuta mwasingaki ngoshi bilo alitoyi elamba tusa bébé c'est oui naza na filiade na ngai ya mokie aza mwana mokie aza 50 ya mokolo te abima déjà d'ailleurs nga kuta eza kutu te mpona kobangake oyo akokende kolinga noko mpo soki noko balingani bango mibale eza badélire na bango to baza tellement soki ndenge nini otie bango de côté ocontinue chemin mais nakokaka nanga ngo te bafiliade ya Madrid nakokaka ngo te sikoyo ezalaka neti ndeni filiade na siko ozosala neti ndeni basalaka neti ndeni neti filiade nanga bosalaka ndeni boexplike nga osomelaki kabelo osalaka ndeni osomelaki mafuta bilamba yango wana mama papa mamanko so bengaka nazobanga David nini so bengaka kamba mona sutuki ngabe alinga bombarde nga su nini bata baba balobi nini ozakana bambanda ndeni nandeni tina ndenge na tout ex akomana mwa fille moko boye to mobali nazalaka na ye aza na bamakango Alexies mamanko oui na Luanda ozaka na bambanda te te bambanda te na comprendre te ex akomana fille moko boye esi ezakaka ozalaka na bambanda te nga yebi mambo wana te nayebi yango te bambanda te nga yebi mambo wana te wana bambanda te non yeba ndeni nayebi makambo wana te
ngane na vandi boy mobali nga obima na fi mo boy ngabe na yebi yango dipo imbandela ye mobali na obima na fi mo boy po yebi yango bomo osaba ki bombanda mo boye yeso ka monya bwaki jeton yeso ko monya na ko beta ye na ko zongisa boya ngwana leki bombanda mama bona na balu bona ba cop na oti ba cop no sala ka o nga ko bwaki la bato ba jeton to oza trop de jetons na Facebook na yo na TikTok na yo wana bato ezwa oyi bango mo basi santaka wana siko bana balobi mutema lobi ke o seke balobeli yango nga bata ba balobi yo trop de mbanda donc okoma ko bwaki la bango ba jetons n'importe quand nga fi ya boy mobali sikoyo asuna likango mo benga suna yebi to sala kibombanda wana bena yo fokende na fi wana et moi je reste en solo alors bandela lo zo mutu mutu ko respecter nga o tanga na nzela on a mamba ba kimbanda na ti ngala en fait TikTok eza place na ngana ya ko sa ba délire na nga so la ti boy na ti LED na ngana ti téléphone na ti nzembo la ngala zo bina c'est bon Facebook na dans ba réflexion eloko elinga na mutu se na poster photo na nga na komi na calculer ba tuté nga mona na vie na nga na tala mambo ebele fona réaliser donc na focus sur nga moko nga pe na focaliser sur nga moko nazana compare nazana babenga ngoni nazana to lutter contre nga moko nazo ki mambangu contre nga moko c'est pas na lobi na ralentir contre ka nga moko na mona ka mamba batute na kipara mamba batute na yebi mahambu na bangote ngala réseau na kana na santé bien na la ta bien oui mamba batute kipara mamba batute oui moboto la mibali ya bato papa yo zo vivre na mobali yo za kano de momi telo mwezongi nga yo danger yo kano yo bité ya faux chéri bolandela ke na biete pona pembe wana sans maquillage ko linga ete sans boye yo lobila nga bongo sikoyo obeta lisono na place moko boye e mo beteli pe noko moko pe boye yo zo beta bongo zo bomanga noko abipe nga ye na mama na bidote ngala vena kutena mutalingi nga ngala moni ke ça va to lingani yo za danger batia yo ndeni po baya pa na pe relation vanda stable ozo bana ka question posée nga ka question posée nga de na répondre des questions za boye ko botola mibala batuté na botola mobala nani yo lo ba vérité kombo mutu moko ngala botola mobali na ye te batinda nde kombo te na maswa ba ouais fait batinda kombo te balobi ezande ka nde cop na yo ya ko botola ka mibali ya bato non je veux pas ce genre de choses otika c'est pas question otika ngana lingi na ngate po na respecter batu ngana za na ngala bata ba milliers oyo na ba relation te okozala moko mibale c'est bon ba relation na ngala bata ba milliers te on se comprend David bata ba milliers na te pe kaka bazaka na ba mibali na bango bazaka na basi na bango te mutu moko non mutu moko ngala yebela kai na mwasi ta uta ne ba place a uta a buta ne ba place a uta ye amoni ke to sala chemin simba te to kabwana esili esi nango botola no mibala batuté non na botola mibala batuté on salango 2 fois 3 fois non mutu so zaki na relation na ye kinga na yeba nga pété mutu ye ko déranger nga pona ye ko yeba ke nzoka bozaki na relation na ye babanda ko bomba yo siko nga sande parce que relation ils ont fait la relation mokil mobibe yebi que David abimara na luxieuse par exemple tozalara e yebani officiellement c'est bon mais yo to vivre na mutu mobo ya ko bomba mangala yebi na nga ko tuteke yo za na relation ba bomba ka yo bomba na kaso ki bomba en fait bref na boto mbala mutu te quoi bref na boto mbala mutu te comme cette question que je suis David nali na ndeko kota yo yebi misala to saka liboso yo yebi nde kenda na yo ande lo bata vérité la lecture te 2023 ngana vanda boye muto abetela nga lisolo David ngana vanda muto abetela lisolo naka kutu na yebata yo te mabeta lisolo sia abiente olandele nini soki na yo ko likende ko linga lixes wana musalinga kutu mutu na so fiye ozolingele nini ataka biete pona choko wana kutu sa maquillage ko lingete kutu boye nzoka siko na tambola kuna balabala bakangi boye olatela perruque na tiepe poutre te ba confondre te ye momanga babokela maladie ya ba bouton na yebite so yebi période na 2020 basalisanga malade ba bouton ya kobwakela pasteur mo muta salisanga à l'époque elongi nanga nyoso zaki ya kobeba na ina ba tâche te na kotambola kutu te son na tia fontaine ta ya pamba mais bon moment c'est le cas pasteur abiki sanga la bike puis nga na za mukonzi makambo mafuta
donc mafuta ezwa eleka na tambola rapé balabala na ndako na ngala za rapé sans maquillage na tambola rapé bongo voilà obeti le sola bongo ya obeta boyo ka sozo bomanga nzo eza ko exciter mutonga lukanga ayi malanga pété muta lukinga pe après on a eu à faire une relation qui a marché aussi yo za danger wa kano yo aboye boye batika ko ndenge ni wa yelinga batu mususu voilà il faut se poser aussi la question il faut misongi ça aussi l'étude de soi bah histoire oui yo za la kanango na lolemo to na mipende eloni David nga na mwasi mwana mama abiso aboti ngai faire diakano question mwana mama abiso mama lo mtabota yo so nga na tuni ya yo ozaka ngo na lolemo elo onene non naza mwasi David yo nanga to ba master o calculer ko to penga te ndenge monga pe na calculer côté mais naza momi na oye bizone na zara no awa kana marginal o tigala na sima la tambola tina ko ma place là yo moko mona ke ata 3 biloko mo ko telema wana quand même naza na misu na ngai minene ebenda na boye misu lo wa chinoise naza na ba lèvre pulpeuse s'il te plaît naza na ba lèvre pulpeuse lèvre musuni boye lèvre za pulpeuse eza o bakendo betela botox pe vimanga na nango naturel oui lèvre za musuni boye naza na misu minene ebenda na zolo ya mukie zolo za mukie batu na ngaso na pe mandeni David naza na moi 1 mètre soki combien wana naza na makolo to na mipende mwa taille n'importe quoi. N'importe quoi. Mais oui, c'est n'importe quoi. Oui, c'est n'importe quoi. Pas de problème na kala na bando sambela aujourd'hui na sambela ngo soutenge za na muta luka panza ba biloko na nga luka kiso ba lobakeza wapi papa. Na mokilo yo quand on parle pas de toi en mal les gens ba basala pe mabe ba lobela basala rango pe oui eta na mutu mususu sikoyo ngande na zabwe na ke simbela mobali kisi c'est impossible ngana za fille a confiance en soi je sais ce que je dégage David na yebo na dégager naza mayele j'ai une tête bien faite naza une éloquence David naza moi kitoko naza na taille naza na nchoto bien siko yebisanga faut na perdre confiance en soi na koma basukola nga basinde makisi na sala bola zongisa boye non na yebi ngana elobi longo dani oyo kim kombo kiminga yana mutu musu aza suka na kanote so ndeni mazani logo mo be captivera bato o leka ina persiste nga leka ina persiste moi quand je passe mutu fa mutu fa ngana mutu bongo ya parfum te o bonga na David ngana fia ngana za mabe ngana za mabe nde na vandi boy longola ki masa bizongisa pena noko ngane na za boy na za mwasi mobala ko linga te wabata baba nazo tuna bande batabala ba otana ba commentaire est-ce que naza mabe est-ce que naza mwasi pena ndeso na nde naza boy mobala ko linga ngate mais non naza mwasi pena mobala ko linga ngate do fona kende kaka na simba na sala boy pona ba faible ba rabongo ba faible ba luka ko se justifier na ba on a ko kosela ba ninga makambo azomona que c'est impossible yenenga za boy ba sele boy seke kaka sala boy ba faible ba bongo enga na calculer ba faible te naza na kisi boy yebi nini bomona kapa na ngapo lobisa bino ke na kisi alors ça j'accepte bamona nini ba yebi nini bamona eza na bato musaka luko be banganga ba bisa ko meka ta kanga nchoto oke da kanga te mama na biso ka buka mabolongo la nzambe mwana na nga moko ka ya mwasi nazalaka na ye wane sika za bombela ngai na makila na yo donc ata na lalaki na sambeli te bakobwaka mbasu na kotambola likolo nango ekozala nul sans effet bakobwaka mpese na tamboli likolo mpese mais nul sans effet nazolaka na butu na lote bandoto beneke moto asalinga bo azongisi boye nalamuki na ntongo naza kimia ale moto abongo za ekotelo nganga kuna babiseka kanga njoto yebela moto bakisi kote bakenda kozwa bakisi kuna ya mère supérieure doyoka ya moto moko loba bongo naseka ngabia avant ebandosanga pasi nazo justifier ngo mais aujourd'hui je le fais plus. Aujourd'hui na kisi oyebe loko ni ozomona pa na ngai ezolobiso ke na kisi do yo fozara bongo mais je te jure moi ça la raille na masola ba bala maman ko bembe salo bien e boakanga
Et bois kanga David. Sans pembe, non. Pour pas bien commander pembe. Na koma, j'assume. David, nga na bandi choco. Hein? Na bandi choco na ba 2018, puis na ba 2018, et banjo vanda ngai. Choco? Oui. Vous avez no pembe? Non. Nazaki chocolat. Nazaki marron pena, nazaki chocolat, ba chocolat ni za moi clair, chocolat clair. Malé mbeka ka poser zo, ko be poser ka pété. Poser banjo zwa. Tindenge lolo nde naza boye na vandisa pembe na biso ko zakala te. Na vandisa pembe oyebike na vandisa pembe. Ba ofanta pembe ba produit. Produit te. Biso niveau ba choko to mona ngolo ya su ya produit te hein. Oh. Ngana ko tia movati te novati diproson nini ko zwate. E wana esimba te. Mafuta naturel. Bachelo concentré mo ya cher, concentré à 18 000 kwanza. Bachelo sérum musu ya 14 000 kwanza. Bachelo ba vitamine et pour nourrir posona yo. Oza na routine na buto, oza na routine na tongo. Nde mo eza boye na tchebilo ka moyi ya chorote. Na buto na tchebilo ko esanga poso wow et puis je dégage. On a pembe là. Mais je dégage hein. Et vous t'en eh ça coûte trop cher hein. Ah faut avoir du pognon. Dans ce bateau talo boye pembe ko somba. Bo pembe ko somba na nga moko. Hein? Tala shungu kutu angolaise. To yebi ke balinga to yebi angolaise za ka mundo linga mamba chokote. Mais comment pendo l'équipe boye. Mosa. Pour favor, mana pour favor. Vous savez que crème na lobi bien. Pour Portugal ngapi na lobi bien. Vous savez que mi de ton numéro de wa ngala mola mutaye ko zwa ngolaise ye ko zwa ka zwi each mana toki osombela mafuta onu soto yo somba kana ko fukabela yo na peso cadeau angolaise kutu azoluka bwaka poso awa na ngola to kumuna bat ba oteka mafuta ata 100 mutu nyosa lingi choko ezwa nga choko na ngai na kutika te David na ebiso deja na kutika te choko tokoti na ko na tika ndeni et puis balinga ngo basaka sambla basepela nango nazwa kande to sala émission boy nazwa fa na yana mafuta na chia wana yo ko mole émission ndenge zo ba vie pembe bakisela yo loko moko boya ya teke so za mwindo wa mabe so ko mpembe ndo mi kitoko pembe za synonyme za kitoko te et puis mwindo ya synonyme za mabe te kasi na ko sentir que oui okoma pembe. Non, il y a peine à choco. C'est vrai qu'aujourd'hui, na c'est métamorphosé moi trop, na suis poids, na mon néné, hein, na mon néné, c'est-à-dire moi forme pe zoami pembe pe zui elongi koma pembe mu pende pembe. Na onde na mona bende na lobi. Mu pende koma pembe likolo pembe mi c'est plus propre boy. Et ça option, et zoa. Et bah c'est là un peu quelque chose. Oui. Et bah ça. C'est vrai que la calapé la daki mundu na daki, hein, waouh. Naki très propre naki kitoko mais pembe pe et boire nga isanga kitoko ezwa et ba ça fait quelque chose et puis na otika te. Merci beaucoup à toi PDG Pablo Kini. On a PDG. Ah. PDG Pablo Kini. Ah bon? Kota Masura Balabala. PDG Pablo Kini Kota Masura Balabala. Mon vieux à moi Pipi de Lion. Fait mon rossage. Et puis que sur le côté Masura Balabala et comme ça la bien. Na quatre États-Unis on a Fiston Mukendi. Zalagi boss na ngola na États-Unis pas à boss. Ah bon? Fiston Mukendi na quatre États-Unis dans la beta bakanton nga vivant na mora oyo na États-Unis kuna e bat. Azo vivre pera bon. Voilà Fiston Mukendi hein. OK. Yeso so ine na 15h 10 minutes tata. Ah c'est le moment manigram. OK, voilà Fiston Mukendi. OK. Fiston Mukendi, bonjour.